Bien. On déjà faut faire rigolo. Ah, Kaiser. Mobutu salut. Allez, Kaiser. Expliquez-moi, non, il y a pour nini problème pour. Ah, nani, comment est anonyme. On vient plus quand on a évité, na zo mona route banine. En tout cas, ce qui est sûr, moi non loba non, et l'eau on a qui n'a pas Big Show, et ça m'a cambo ezo le kanato à l'eau. Pourquoi? Ce que ça qui fait, banana sur bagi na bulumwa faire yebisa yebango na minito yo ngoza numéro 1 ozoko swana à gauche à droite. Banga ba raté ferreté. Et puis deuxièmement, pourquoi bagolo ba lobelango te? Et ça fait des sociétés ba lobelango. Et il y a pas de problème. Ko lobelango y a pas ba Kenya ba lobelango, ba tout na mokili ba lobelango. Et puis ba to ba lobelango te en tant que bagolois. Ba lobelango neti Mobutu moko boye pa ya parlement encore mon ali kambo à lobeli. C'est dans ce sens-là conflit moko na zo mona muta créé et puis likonango en tout cas na zo mona ça non et ça fait des sociétés normales. Fait des sociétés ba tout ba lobelango. Et puis il y a le plus important musique na biso pe ndenge comment okende salaka mekana ko inverser mo muke ba rôle hein ezala ke bato nde bazalaki na makambo aferi bino kutu bakanga feri na bino 3 mois kaka baganga à gauche à droite ke ba faire viola mwana e bato wana ozo mona donc pourquoi siko bango soki bazwi likambo mokile lobela makambo na bango te c'est ça il y a rien d'autre donc nazo mona problème moko te entre bagolo na likambo guerre entre bagolo et zawapi na likambo ngakutu pour te dire vraiment avait pas déjà qu'il y en a qui se justifier pendant trop mais on a expliqué au comprendre n'a pas kutu batbolo belaru likambo pour nous comprendre ça peut arriver à n'importe qui ça peut arriver à Pierre à Fali à tout le monde mais je comprends que Gaulois oui allô ouais, pardon Kaiser na zone ya mbaki appel na yo ki onyo solo bite na main d'appel non loba je comprends oui. Gaulois a lobelango pour les raisons qui suivent. Un, et on fait des sociétés. Dans ce bas Kenyan, bah lobelango, bah Ivoirien, bah Camerounais, Congolais, Gaulois oiseau lobelango pas en tant que Gaulois, lobelango en tant que Congolais. Alors lobelango fait des sociétés. Ça pouvait arriver à n'importe quel artiste. Si koyo pourquoi Gaulois a occupé ko lobelango? Parce que ce que zalagi ferré, bah n'a pas raté ferré na yo. Baganga awa ke bakanga faire 3 mois pour violer mwana na e bango balobango partout hein, na ba live tout balobango so bango bazui likambu golo lobelango te pourquoi donc eza musique et comment okende bongo et maintenant je ne vois pas quel conflit roko créé entre nga na yoto na golo mususu. Non, Kaiser, non, c'est pas... Moi, c'est ce que j'étais allé dire. Oui, non, on comprenait que yo... Non, tu vas pas comprendre. Non. Ouais, Ozalaki, na panel, tant on a ni ex nanga Bernie Sandaro Loba. On comprend? Ben, si tu écoutes, oyoki ba parti, oyo nani anonyme, oba tinenga kote anonyme na kati. Tu vois? Et yo zaki na panel. Oh, ngasko place ngana loba, Kaiser ozaki na panel, pourquoi au kata qui était? Mais ngana yo loba makambo ozo loba oyo ngana lobite ke yo zala ito yo kotaki na nini wala non ngasko na sens na loba pourquoi kataki te parce que elle c'est que bon ngana bi guerre loko ele kate ngana batinenga de live ya Big Show na live ya comment il s'appelle ya Yelena et j'ai vite compris que il y a certains pics qui sont betama. Bon, on a habité dans qui live liboso, dans live nasima. Là, je passe na louké chercher à savoir na louké. Mais qu'est-ce que na louké na moni bateau basaki na live ya Yelena. Soki tata moko soki FM na yebi na ngaete soki tata mo na sera rosa na ba 60 ans ou ba 70 70 ans. Voilà mana lukuta mo be na yebiete. Mais ce qu'on a live à Big Show Nena monek na yo qui voit na mais on a Kaiser na bi OK pourquoi Kaiser a peki ça quitter ngoni ngana ça soit na kendaki na voilà na ça yo pesa qui point de vue non concernant bamba vidéo kan auto lobao voilà bah maintenant siko yo peut-être l'air al bandako loba na kangaki micro na yebité
peut-être pe nazaki na musa pour c'est vrai hein, nazaki na musa peut-être na kangai na micro na occupé na webate mais eloko nga na yebi na mutuna nga Bernice amataki ko lobela babandaki ko je pense que batu ba sepela gité moi échange ça la na erawana et pas Jomo Boussou Joker ou un truc du genre tu vois c'est un peu ça. Le reste, franchement, je suis au-dessus des conflits à Batou, donc, et puis, na tika Batou, ba gérer ba conflit na bango moko. Donc, vraiment, ba conflit ba gaulois, on est makamwa kala, ba babanda ko beba na ba kala, makamone sila kalambay. Kala, il y a 2000 ans. De Babilo, on a zaranga, on a tiré, Mobutu, na Big Show, non. Eza ngana kanisaka ke batu ba suffisamment grand pour en régler ba différents na bango donc voilà. Donc je n'ai rien vu oyoko en tout cas personnellement ngane na mataki et puis lore matisa kinga je ne vois rien oyoko ki ko sala ke Mobutu na Joe Bayokanate je ne vois absolument rien et oyoko sa ke ba golo bayokana wana te non et lore mo wana ya la guide à moins que batu mo bolinga ba Ndeka to alara, on dirait que tu se raté, ceux qui vendent bien, ceux qui voilà, j'ai l'impression qu'ils arrivent là au moins à Bongo. J'ai l'impression les gens veulent créer des problèmes là où il n'y a pas de problème. DJ Zulu Azala qui peut les gens veulent créer vraiment des problèmes. Non, Nabi à Kaiser. Oui, parce que Nazara la téléphone, sinon tu as un balançant ou attends la téléphone, moussous na chango parce que il y a certains pics. Ils à la côté bandera, ils à la côté Yelena, ils à la côté à Bernice. Il y avait des pics. Il y avait vraiment des pics. Oh, à boîte qui pique, oh, peut qu'on a habité, n'a pas bandagi live, m'taliboso, n'a pas soukisi, n'a pas salibo, wane n'a habité. N'a habité, selon la matoi, n'a pas comprendre que il y a des pics, il y a des pics qui sont de gauche à droite. C'est qui est vrai. Les gens sont suffisamment grands pour en gérer problème là-bas. Donc les gens, en tout cas, l'esprit est na live à Big Show et là il m'a ramené du Kobe. Bernice na sogi Joker wana ba yoka na iti. Les na live à Joker na et Rawana. Esprit est là il wana pour rafinga ibagolo il faut dire. Donc c'était un peu ça. Les restes les qui sogi mutaloba ki boye sogi franchement batu ba mikolo ba gérera ba conflit na bango et puis bon voilà quoi et puis il faut pas plutôt et le mukeza la rara moi il faut qu'on soit non je pense que hein tout comme peut quand même mikolo on peut gérer nos problèmes sans hein tout comme gérer ba différents na biso sans chaque fois qu'on créer ba problème non kuna dit ko bien ça la scandale ba golo be ba so entre bango susu makambo c'est silit makambo ba double nationalité je quand na kanza ke silit yati et si les batbas sont en soute qui mis en haut donc voilà batbas en bon qui quoi donc on n'est pas là il faut pas tous à la rana chaque fois à vouloir non c'est pas bon ça sert à rien donc voilà c'est un peu ça que j'ai à dire quoi et ma ramosé sili nango quoi non donc si vous ceux qui batu basali ba live ceux batu mi balé ba yo kanate bon Mobutu, je pense que baza mikolo pour nous régler ba problème na bango donc voilà. Non mais oui, baza ouais, au lobby à solo baza mikolo pour nous régler ba problème na bango mais est-ce que est impacté parce que Kaiser, on se connaît biso ba kolande tout ça là nango. On comprend. Des personnes ba soit na makambo batu ba yebité mais ça va impacter à d'autres Gaulois aussi ba lukaba kota na makambo wana. C'est ça on appelle cela l'ingane na koma na lingité que est impacté et pas bande la biso de tinga par exemple na mon côté là ou bien ex nga Bernice na mon côté là ou bien c'est mec na nga ya sika comment il s'appelle Yelena non naza besoin ça la kimie ça là que mutu moko ta côté la muninga parce que ça arrive parce que le kuta mabete ça Yelena aboaka ki ba pic ça c'était le nom et ça la Bernice aboaka ki ba pic parce que nyon se zali aboaka ba pic et ça la aboaki ba pic ça c'était le nom aboaki ba pic et ça ba timisu ba ko voyager na bango muta voyager na e aya sali promotion na ça pour aboaki la muninga pic ta et ça la ba timisu et ça kota Yelena que aboaka ba pic tanga comment na nga wo tanga comment ça c'est pas bien parce que to comme na moment moko boy biso nyonso na moment bis golono ça na bien to fa na biso kimia to zo seka tout ça faut to comme ti na moment album na biso ko bima ti après album to ça ba concert ko ya na sima faut to ça qu'on ambiance auto ça nango oyo omoni non to na ambiance auto ça nango ouais mais n'a pas ouais na sens on a raison mais Mobutu je pense que
il faut te ça rappeler bamikolo, n'est-ce pas, opportunité, ba résolver ba conflit na bango moro. Il faut pas batuba comme appelle la maturité, problème entre deux personnes. Pourquoi qu'on impacter yone di Mobutu deux personnes bazo yo kanate. Quand même à un moment baza mikolo. Ceux qui ba yo kanate tali bango, pourquoi il faut que to zoara quand ya non. Ceux qui monka kwa keli mususu pas répondre. Ya ngato ya Mobutu to ya Rolls Mbodi c'est quoi? Gérer ma bango moro. Moi, tout ce que je te dis na bato bazaki na live ou na Big Show, c'était pour parler de ce qui s'était passé chez Joker et du fait que R avait insulté les Gaulois. Rien d'autre. Après ce qui m'a placé, qui m'a déplacé. Voilà, il y a un responsable. Voilà, je ne peux rien. Non, je ne peux rien quoi. Avec toute la bonne foi du monde que je peux avoir, mais non, ça anime. Rien. Bah, Mikolo va résoudre le problème, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais je ne vois rien au Péné Rosa la monte répète. À moins que Batouba Zalana posa ya Rousouana. Parce qu'on dirait que comme une maladie. Ceux qui n'ont vendu, nazo soana na mutute, il faut nazo qu'on dit moi chacha, il faut kaka créer l'eau mobile. Non. Et l'eau mobile on a été l'Obama qui pona et qui pousser Batumi balé ba soana. Toba fongola ba live ceux qui pela, ceux qui n'engagent pela. Non, je pense qu'après Marambo il y a double national, ceux qui n'engagent faut pas vendre avec qui quand même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Kaiser. Ndeko Giovanni, bonjour. Bonjour, bon évino. Qui m'est j'espère. Ouais, qui m'est allé. Bon, ngai na ngaka na ko marteler par rapport à ba conflit personnel auto comme Kotsati na makambo ki Gaulois ba fan ya papa Hervé. Tout d'abord, il faut toyeba ke eloko esangisa biso eza ya muto asangisa biso awa. Donc père spirituel na biso représentant na biso eza frère Egola. Ceux qui muto ala na problème privé na ye na muto songolo pakala. Donc biso j'espère que soto tika ka bango ba régler mam na bango ndenge ba bandela ki ndenge pe ba osilisa. On ne peut pas que non voilà ceux qui nganda solo la bien na ki ngandi et que ndenge ba bebani na mutu wana il faut ka okote la mutu na yo. Toye ba ke to ba Gaulois donc to ba tu ya famille moko. Ozomona. Ndeti ma mususu ndeti ma mususu to komi ko telemela na biso to bosani na ba responsabilité na biso ya ki Gaulois. Ma mususu ya na on sens hein. Mamso ya makamoko ya kotala otali na yo oleki na yo. Mais il y a des problèmes sérieux auto ko pelisi la ba panel que non na ba TikTok. Tout qui pe na biso te. Neti comme o ya Liverpool o ba beta ki ona. Aza fan ya papa Hervé aza Gaulois. Normalement il ko na photo lobela ngo to pelisi la ngo pe na ba panel to telemela bato wana ba beta ki ona to telemela milimo wana ki kuluna wana. Mais tozolo bela biso ngote to na biso distrait na maramususu ezanga na ngotini ozomona. Donc moi en tant que Gaulois maramususu to sala oui moi ba polémique ezala nango oui to se taquiner mais to sala mingi focaliser na makambo eza objectif na biso eza papa Hervé. Donc ce qui mutu abebani na mutu na sens que no baza ba Gaulois yo oza masa ya mutu wana kokotela ete tika bango ba ko régler en tant que famille kimia ekosala. Donc ngai yango na ngaki na loba par rapport ya ba Gaulois o bazo beba na bango na bango. Donc ce qui par exemple des personnes Gaulois ba bebani soit ba zuma ba contradiction ba bongi saka bango mibale. Moi je ne peux pas entrer par exemple masananga kingandi abebani na Gaulois mususu ale na komo côté la masananga non. J'espère na otika bango ba régler makambo na bango po il y aura un jour que non Gaulois faire Gaulois au sangisa biso isusu que non to comme place moko. Alors jour à moi na to beta na bakara je ne pense pas que c'est important. Merci beaucoup. Merci Ndeko. Merci beaucoup. Rolls. Ouais, bonjour. Bonjour, Boni. Bien, qui m'est allé? Babinel. Ouais, qui m'est? Ouais, ngana le belo au Mongboy.
Au moins, il va te mousser sur les arbres, au bimana na émotion. Tu mousses sur moi le rôle à tirer à mon sous bas crédit. Il me t'a fourni ça mon sous panel, bah au sala makamunenge moro non. Non, ils ont raté. Pour mais ça que bisous d'ailleurs tout le monde a plusieurs reprises. Dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Moi état que mutu o ils a payé na vendre à peine observer makamunenge nanga. Ce qui est exemple dans le bango déjà, la papa a un problème dans mon boutou, ou ma teta a un problème dans la papa, ou nini, yangani nakati, dans chaque famille il y a des problèmes. Ils en ont beaucoup, il y a un makambo belé les cas. Ou les qui kota kimia, déjà au lubango déjà ngana lubango, kota kimia, monto ya boy naye, aime souvent un problème dans mon personnel, ba qui ne ko régler en haut. Pour les cas bande quoi, na ngaba te belé ba benga ngaba na privé. Ba kombeli nga na privé, na ke na côté na ba page wana na tanga page ngote. Na moni ba kambo ele kana tout et puis live wana wezaki ya big show nga na landa ki ngona zaki na kayu na na très bien. Pour mes zake bandeko ndeti acto bango bakendaki ko sala promotion ba la ta ba t-shirt wana. Si a féliciter nga na sepele nango. Parce que mutu nyonso tanga affiche à code 16 ebimaki awa. Mutu tout a sepele ki. Mutu tout a postaki, tout changer en général moi personnellement dans la salle ngote. Tout changer la majorité de tout changer biloko tout ni na okomba papa Hervé et le comment ils a déjà qu'on faire partir en promotion des track list bimia tout ba lobeli ngo oui voilà mais makambo e fanjo e bimiezo déranger tout mususu pourquoi bonjour Mandre pourquoi ils ont dérangé tout mususu lokola Yelena lokola or noir on a moni ba osala banini yangwana pourquoi ils ont dérangé bon point nini tant kimi koti bazalina bango calme makambo so ebandi su kozonga mais pourquoi ngana observer makamutu ngaba tumususu ngala mutu na kina na ba émotion te mobutu ngata mutu apesi nga rapport na ya yo na ninga mabe ngavu mwana wa luku na privé ya mwana ma itala boye te eza boye to solo lingana kina mama te na fongoli live na bani kotake non moi j'ai pris le temps na bato eza ba contacter j'ai pris le temps ya kokota na nini wana ba capture na talango ninge yele na zoloba ninge or noir azoloba. Voilà, mais moi, il est dans un rando, celui il m'a un rando, celui n'amba ma berni, soit yo qu'on a raté Nathalie Chicho, qu'on a raté Nani. Moi, ça me regarde pas. Ça me regarde. Ngande logo ils ont touché ferré, toujours touché personnalité na ngai. Tout est logo mo batmo ça la pona bien ferré. Bino boyo ko télé milango. Wana nde ko touché nga. Na pes exemple. Ba ngonyo so wana ba tek ba t-shirt ba kendaki. So muta bimaki aya ko télé milango. Pona ni bola tek ba t-shirt il y a promotion à faire pour ani bola tiango pour ani bosa la promotion à faire ngana ngana telemela mutwana parce que bozo telemela cause bozo telemela évolution artiste et donc bango basaki moi personnellement na sepela nango mais eux ezaki bino osali promotion wana biso nyonso osali promotion et si l'actualité est fanju mais eux ils a pesa ko tiela mayele mobutu ils a pesa ko finga malamu parce que tu finga vraiment yango parce que tu kota pena na vie privée pena yango parce que artiste n'a pas de vie privée je suis désolé ah oui parce que na lobi il y a faire makamwa davina wa bato bosa yango vie artiste ndiki ba kota yango ko salir réputation makamba mi gagner ba sala o bazaki mandaté pas Ifanju combien de fois il y a lui qui a détruit carrière ya faire combien de fois mais bato beaucoup mo busana j'entends tout le monde ma double nationalité bato musuba comme silika toi to beta bato musuba comme silika parce que ça se voit sur ça la promotion et le monde va te vina yo ozo mener soit Mobutu ou Rolls ou Yelena soki nani ou comme ko amélé bato ba rejoindre bino na temps na moment où c'est la promotion non je suis désolé Yango na Mobutu ngana loba yango ngana muto yo na la mémoire na ba sentiment je suis là pour personne. Ngana na ba bonne relation belina ba gauloise belé so gauloise moko to gauloise moko na problème personnel na ngai na mon na lina résoudre en cité je m'en fous kende mais mutu mota ya koloba nanga finga un tel poids lobina un tel o kende na Mobutu loba na Mobutu boue parce que moi je m'en fous de ça moi je peux pas avoir des problèmes avec qui que ce soit surtout na famille gauloise non makambu ya fait yango na maman Christelle ba département ça différent makambu ya fait awa ya bi admettons que les acquis faire na minute papa mais même musala ngena sala te mais to continue bandako ba Camerounais bazolo belango ba Ivoirien bazolo belango ba tobeli ba lo belango mais pourquoi biso to lo belango te la majorité soit des influenceurs ba ça déjà corrompu ba pesi bango mbongo ba vandi ba étouffer dossier wana moi ça dans un congolais le roi biso to défendre ngo non pour faire mal à Ifanju mais to défendre moi si parce que moi si asa une valeur asa une valeur au défendre à part non biso to défendre non état ki bakula wana etali biso te ma promotion de to sali to le belango to zela code c'est sur bimi to te date ka so papa va boire qui date awa et sili wana to kote na makamususu mais tant on a date yate
affiche déjà to lobeli yango makamsu déjà to lobeli yango mais makambo e fanjwa biso ndetinga na bando lobeli yango puis nga na encourager mutu nyonso azotake donc ne va pas ya ba joker ya ba ivoirien Gaulois fait revérer ça là Mobutu ça là émission et taquer fanjo toko yawana toko taquer biso nyonso parce que ceux qui pas pervé mais yo n'andi même pas vendre bo ça là il faut n'andibité pour ni makambo ya faire bato so bakoma amundo tala Yelena omoni nga na oloba makamususu Yelena lelo nga na ça là na 21 Yelena na or noir faut butika makambo vous êtes obligé à kotika ngo. Moi, je suis pas là pour nous côté baranki na bino makamunini. Mais tant où il est dans le lobby, à généraliser, abi bagolo bino bozo tika bozo qui ne makamu kuna na on attend le lobby bon lobby na yo timobutu. Yo ko ça que attaquer les fans joti. Na bien. Non, na tiko si ça na lobanga pe na répondre après pour na makamu zolo. Quoi to mekala to so compréhension rapide. Ouais, vas-y si ça loba. Ouais, yango na Mobutu alobi na yo tango alobi bagolo bozo tika bozo ça la promotion. Oh, on a tellement mais bon basi va perdre quand même. Pourquoi? Moi na soye kuna kim jonabi bande kwa basi pour aller le mot basali wana basali ba t-shirt bakei c'est à féliciter. Ngana CP là qui mona monimo et ça promotion moko ya malamu parce que ba landaki loko eza malamu biso to applaudir to féliciter bango parce que loko moko ma bien mais ma be uti ko ya parce que biso nyonso avant bango basala biso nyonso to on doit tout à faire une promotion na ndenge na ye Gaulois tout à ça qui promotion na ndenge na ye mais ce que tant est comique et là il y a actualité moko yé ya ifanjo papa na ngai gouvernement bisi akisi ba tout monde biso to zala tout tikango so que ça qui faire biso ngato lala ba influencier ana ba nge balala ba Eraline femme fontaine alinga ko bima ba kali ba ngo tout wana ba ko sangela pa pervé ba ko mo sala bilo na bosani histoire à Davina na bosani histoire ba zo zo mona mki ba osali si ba interview na bosani yango na za bosani ba fausse rumeur ba histoire ba maman Marie Makese ba lapida bango ba ça na bosani vie privée à faire ndenge sambwa makamwa gigola awa na bosani makamwa gigola awa landa bon donc nani abusani fanja sala même challenge nani edi badiata ndokyo yo fali femme fontaine basala challenge fali relate azotema ye nani edi badiata alati ni nyapembe abimi lokola gigola azola ndefancho ye moko efancho azako se monke azoko monke mais bagolo moko botika na omoni yanga ko swana kwa biso na biso moi personnellement na za raconte ngo mais j'ai compris que bato musu balinga ko swana ngo encore balinga ko swana to baliko na mabele y a pas de souci biso ozawana pona bongo ngai loko toucher Mobutu ozana loko moko telemeli to ozana anti valeur moko zo telemeli mutu aye a contredire yo ozo sala a progression artiste ngana mutu ana na telemela et loko zo toucher faire ngana ko telemela yo et loko toucher personnalité ngana ko telemela yo loko bandeko basali ezala raté ba ko jamais ko obligé ba to ko lapider ba Gaulois batika ko taquer fanjo ba sala promotion ezala raté et loko wana ezala raté so ezaki fanjo biso ngato sani bon loba na Mobutu loba ok na Birols na ina lobelo moko bandeko bandeko na biso otangi Yelena na onwa soki balobi ke ba Gaulois to bimana nini bango selon bango bamona ke tout ça la distraction il y a d'autres aussi Gaulois ope basana bango pe d'accord ke to bimana distraction to zonga na makambo na biso ya pas pervé makambo na biso ya code 16 et na makambo na biso ko zoya mais je vois mal que biso moko ba Gaulois so ndeko mo Gaulois lobi bongo siko ngai yo Rolls ngai na yo ekoswa biso pona nini pona il faut te répondre bango. Voilà. Nalingi na répondre aussi une très bonne question. Nabima naza de moi tout sur la kata. Jean, qu'est-ce que tu as? Bon, Mobutu. Question na oya ngwana. Oui, question na ngwana. Ah. Oh, ça va? Mais je suis là il y a 3 jours, 4 jours quasiment. Bon, bandeko. Et ça, bon, Mobutu. Nga et swanga parce que nga pe nazo faire partie na batu o basa ko itaké fanjo. Tant que le bibongo a généralisé. Le problème c'est où? Tant que le baké, ce qui attend il pena combo. Mobutu bima na distraction. Rolls bima na distraction. Tout exemple Mobutu bima na distraction. Nathalie Tchiti bima na distraction. Nga na linga na ko intervenir mais telle ba vidéo na asangisi ba Gaulois oyo nyonso. Bazako sa mêlé na likambo efacho. Moi j'en fais partie. Oui, c'est ça. Moi j'en fais partie. Attendez, Bagolois, Bobima, la distraction, il y a vie privée, il y a Fanjo. Bois tout ça, promotion à code 16. Nabia, Moutounio, ça s'est mêlé dans l'affaire Wana. À ça concerné? Non. Nabia Rolls.
Oui. Par exemple, ça Yelena, dans le monde, so Yelena, Mtaloba, dans le monde, Yelena, ce qu'on est Ngaï. N'a pas à un moment donné, DJ Zuloza, joue à SM Konin, joue à Tolobaïke, Gaulois, bima la distraction, Gaulois, Totika, Makamano, Totika, Bobby, sur ma Gaulois. Mais la taille, comment vous dites, lobby n'a pas été, n'est la lobby bongo, que et soit Rolls, et soit Nani, et comme la vie, son problème, père. Nakotuna question par rapport à code 16. Par rapport à ma promotion à code 16. Puis la question papa bon Natuni boy. Est-ce que Nabi boy, est-ce que Bagoloa, Nema lo bakeno Bagoloa bi mana distraction tout ça la promotion à code 16. Code 16 ango ebimi déjà to sundole ango to ndengeni na comprendre pété. Voilà. Nazo comprendre que code 16 ebima déjà to sundole ango comment? Parce que on ebima ki la tracklist na fiche. To ça de la fiche promotion terre, to ça de tracklist nani promotion terre atabino moko. Non. Voilà yom to koti da on a voké la distraction. Neni ni tangu babimisa ki affiche to banda ko sali la promotion ya fiche kas. Mais ouais, non, on va magamor des choses Pardon Joe. Il donne un kima. Tu as posé Mobutu. Bola nanga malamu Mobutu. Tozonga nanga muna bango. Bango ba na ko c'est la JB promotion. Quand vous faire abimisi, ba kati promotion JB ba comme il y a au affaire. Qu'est-ce qui pour biso to annoncer la faire promotion parce que to ba Gaulois. Actualité mo bimi e Fanjo. Qu'est-ce qui pour biso to kata to kende to take Fanjo. Yebisanga quelle est la différence? Non, Rolls. Na répondre yo na. Na lobi teke ndenge ndeko a lobi ke ba Gaulois to bima la distraction que biso to ça obligé à répondre. On continue na makamno yonde tu Rolls obi. Ngana za boti lo ngana c'est la ram takala e Fanjo. Na boité là c'est là toujours takala. Na lotindela na sana ngo azo simba bo na sana ngo o akangilisu. Mais qui est lobby na répondre à Yelena parce que Yelena lobby que ba Gaulois bo bima la distraction na pe na za la carte attaque Gaulois. Bon, na za carte te pas na gladiator. Et ça pour la ba Gaulois. Oui. Nous pardonne à répondre au Mobutu. Oui. Bon, loba dit des Zulu, loba ngapena loba. Zahir Olobini. Non, loba Mobutu asili Didier Zulu asili sana. Oh, Didier Zulu lobite? Te alo banga muna sidisa. Ngai e no moko. Mobutu. Si kana pe Zulu loba ngapena loba ndeko. C'est bon, promte, Didier Zulu loba. Yo loba non, Didier Zulu kanyi miko, Zahir loba. Eliana Kewab. Bon, oui, Wande ko Zahir loba to yo kayo. Bon, Mobutu. Oui. Comment biso toza ba Gaulois ka ndingo loba ki ngo wana. Toza na ba problème moko particulier te. Déjà si tout ça là qui a faire moko boy o boloba ki keno ba Gaulois bo tchana se makambo matcha batuna ba miniature ezala lisusu te. Mais ce côté intégralité ya live ya Yelena ezala ki te keno azo reprocher ba Gaulois na eloko moko esengi keno o ba Gaulois bo la mukabolo na distraction no ezaki na sens wana te ezaki na sens ya azo finga azo loba maloba moko ya mabe azo loba maloba moko ya finga ki aloba ki nini papa finga ki aloba ki nini ça y est. Yoka et en plus azui ache Bernice na miniature ache na miniature soko okelo bana biso oza na panel boko bana biso ke no ba Gaulois to longwa na distraction mais na rozwa te na rozwa rôle te na juste toi mususu yote na tio na miniature pona lo ba ke no ba Gaulois to longwa na distraction voilà na rolo ba bona rosala ngote o asala ki za déjà gaffe pendant que yo lo ba ina biso ke no to cesser les faits toza biso na biso na tata moko total et la promotion na biso. Et en plus il faut toyeba que non toza na guerre médiatique. Il faut to ke na ngona bandenge nyonso tout otoko kende na ngwana. Biso to boyi ko sala la promotion ya artiste était déjà affiché bimaki to sali promotion nini oyo nini playlist bimi to lobeli yango. Siko biso to yo occuper makambo e fondoté pourquoi? Papa Zahir, olobe lokomo parce que ngana batine ngeza anonyme na mona photo ya ex na Bernice na katite na mona ka Yelena et na papa moko soki FM papa mo a 70 ans soki FM azo pekisaye tout ça mais na tiko mona te bon peut-être nani anonyme wa publier qui parce que ngaba batine ngeza pas anonyme wa publier qui peut-être ça qui avant
est-ce que ça sûr Yelena a tchaki photo ya Bernice na sima bando démarrer Bernice a tchaki na sima FM azo pekisa na misulanga ezaki live FM a pekisa FM matina live FM matina live c'était à ma présence FM tango matina live abandi ko pekisa Yelena tika toza famille okosa la bongote longola mama Bernice na miniature kitisa motema melata ma Yelena lobi nga kuna na zate pas question abandai ko loba biso oui tika na relater na nani Rolsa nani Mobutu ayokati FM apekisi asali ba 20 minutes na panel ya opekisa ye azo continuer ka ko loba n'importe quoi babiso tozaki na base wana tozo komela etika biloko ko bloquer bato so komelera tika makambo ko bloquer bato live ezali eza na nkutu ya okosela te makambo efando toza automatiquement na droit ya kolobela yango tokolobela yango eza te ke no so tolobeli yango totingami nango non il faut toloba ko eza actualité eye na kati internet il faut toloba yango so tolobi ke no mabindi ya fali eza mwindu eza na problème ni ese biso muto tindaki ya publier mutakala na yekuna biso toza wana pour la sécurité défense bango bazosala bavire trop na kombo ya faire biso to répliquer rati il faut to répliquer quand même Mobutu faut to répliquer yele lande abandi ba live ya mabe pendant que tosi to bomaki déjà moto ya makambu nyonso to wana ngakutu na tindelaki okutu maloba na bo partager les Mobutu live na bengi ku Rolls na bi Rolls bo enregistrer live wana nyonso tout po tindela yango Mobutu na ebité so Kim Jong-un na tindela ki po Kim Jong-un a enregistré ki ndambu ya partie ya live wana aza na image wana mama Bernice na miniature je crois Kim Jong-un a rotindela ngo mbodi a rotindela yango okomona penda mama Bernice na miniature nani Mumaga na lobibwe na yu na voix masana ngala ngana bibwe ngala live wana ngana landa jango te ngala landi ne bakati anonyme wana eza pas ja Irma malgré toi wanga naka mais ça yango na biso to bien yango na parce que abambi nani akole ma Bernice ya zoloba nani Yelena azoloba mais ngako mona ye ko finga parce que na nyo na bien ba mona ye mot pour mot na lilandi yango ndenga zoloba afingite o afinga ma Bernice non afingite azoloba kaka azo Bernice oza mwasi yako loba me Bernice ko takipaketa apena ta okipe makamna bango ko tetalinga kutute ngana loba ndenga lobi boye aka a généraliser biso bagolo tanga tse bongo alobi na ba Nathalie Chichi alobi na ba BBC alobi na ba Umaga na ba Kim Jong na bato nyonso o ba s'intégrer na faire efanjo ke batika ba rejoindre bango na promotion ya code 16 non limité to saki da promotion affiche trace liste déjà to sala ki track liste to sali maramutu mais mona ke makambo eza sur romancer ba miniature bon ngai na 20h to ya pe to tseka na miniature to répondre ye pour lobby na bien Rolls oh non miniature wana lo to ko ça veut dire que binonde bozo luka des autres wana comme binonde bo luka des autres mais na lobby boy ya des autres te nani Mobutu eza des autres te na lobby boy tant pourquoi to yo biso to tsa irme na miniature yo ya ko lobby oloba na bisoti que bolongola ye to longola ngombangu biso to respecter opinion na bino parce que ba preuve tangible ezate bon ye Yelena pardon s'il vous plaît yo wana openga tika no makambo ba miniature wana na minute ndeto umaga koloba nga bongo te umaga ibwanga na boyi koloba nga bongo te koloba nga ibongo te na limité pardon ye muto abomi na mbeli akufa na mbeli batika bagolo o ba otake fanjo batake efanjo batake fanjo makambu o azosala wana aza mutu akolapide na mutaka na salite wana zela na oki Kaiser na DJ Zulu basengi emotion to pesa wa 2 secondes d'émotion vite fait Zulu loba na pona loba comme ça yo okena bongo te ouais DJ Zulu DJ Zulu za na boîte Kaiser yo loba na DJ Zulu za na bisote za na boîte na biboye tout ça boye na kanisa que ce débat n'a pas lieu d'être parce que mon idée la parole s'il vous plaît ouais maman ozolo bana Kaiser azui motion vraiment 45 secondes après na okitana na puis na kanisa Mobutu poto ça simple eza mieux que débat oyo esila na kanisa erozalaka bien que osenga baninga nyonso babiloko wana tozonga na kimia tout ça
parce que ceux qui bobandi koko ya na piège à kolobage bato ba démarrer efanjo baza à distraction mutu musu pa oya otalisa na osala a promotion artiste musu na oni atenemi na biso efanjo la distraction za wapi na kanisa ke c'est mieux to tika na biso makambo parce que ba débat o ndeko ya kobenda ke o moneti boy rôle ça lobi ke to musu ye pa o matsa bat na mini makambo yo poto to créer climat moko ya bien te débat o c'est mieux que et si la nango et là par contre le roki o senga bandeko nyoso to tchana se babilo wana to za de na to de na climat mo ya calme donc babilo wana ça n'a pas lieu d'être to tika to éviter ko tchana ba ninga ba tchaka batumsu na ba miniature mais ko lobake na ba golo ga makambo e fanjo oyo et à distraction na limite que eza distraction parce que batwana makamba sala ferry au moni ngape na makambo efanjo honnêtement na li na ko pesa vie na ngate parce que ça peut arriver à n'importe quel artiste mais moi je comprends un Gaulois qui s'énerve et qui parle de ça Gaulois place à ça raisonner peut-être ceux qui a la na minute empire du mal ba attaque la faire et ngeza ndeni faire bakanga et 3 mois bateau baloba ga faire abanda revient ou la mois na e faire ba finga bateau ba sala ba kabal ba mema ba journaliste ba kende pa mama Davina ba artiste ba bina gigola landa bango ba sali mabebele c'est tout à fait normal que Gaulois asa na kanda kota makambo koloba ki a distraction Gaulois pa rotal ça na ko sala artiste msou promotion na koloba makambo ya ko tirer empire du mal la distraction elle est au moni c'est un faux débat c'est mieux par contre que tozonga tozalara ande tozana climat moko ya bien ouais les kaki lobby c'est les kinango et puis bon voilà quoi tozalara bien c'est ce qui importe donc tout tika babilo voilà c'est mieux parce que débat oyo na oyebisa yo et même Kaiser soko omoni eloko na yo sala live pona kolobela likambo parce que na yebi ke social ba ndenge ya biso ba Gaulois to fonctionnaka lukuta mabete o comprendre lukuta mabete na yebi ne to fonctionnaka pe na yebi ke plus awa nezo kende boy guerre moko zolinga et lansame awa soki to fandi kimia to mona ngo bando mata na ba réseau awa et to yeba soute d'où place nini source alikambe bimeli wapi to komo biso ba Gaulois to sa to côté la batu mi côté la okuna koteli côté ya Bernice okuna koteli côté ya Elena après guerre est éclaté awa et comme guerre mondiale si on pona okata ngo il faut to lobela ngo papa ndenge za non boye non e bandi na mais ma casité faut to lobela ngo pona ko boma ko tuer maman le feu non Zahir il faut la kisabiso près parce que ngab zuba message babi ba tcheki Bernice na miniature te ba tcheki nde image na nde tozabo basali capture boye basali capture boye nde ba tcheki kuna comment il s'appelle batindelaki bango kuna tant Bernice andako loba et pas ya Big Show voilà nde batindeli bango kuna bon éviter ce lukuta ça c'est une autre version voilà ya on a dit Mobutu vraiment avec tous les respects tout ça raboué o elekaki lobby c'est leki bandeko nyoso to chanase to zalara bien ndenge batu baza bien boye ta eleka awate to zalara bien o elekaki lobby c'est leki pardon mon frère pardon Kaiser je te dois beaucoup de respect tu es mon frère Mobutu sera le bani yana je lui dois beaucoup de respect ba Big Show bango nyoso wana mais muto abomi na mbeli a okufa na mbeli Yelena soko za manipuler to so sala makambo na ndenge na yo bi ngai pe encore impliqué nga na kati ya bonga na okita na ngai na 20h au matin na minyamana parce que moi na considère jamais une Gauloise parce que yo matcha ba wangila na panel na yo bazo finga papa RV j'ai des preuves tangibles au matisa na apprendre promotion ya Fanjo au logo ya papa RV mais on sait les Fanjo nini aussi pas une Gauloise au yo ko tsa Gauloise na miniature copie au kotingai c'est Rolls kokitala onte zalana noana maman André zona parole Rolls kokitala onte parce que yom dongo ça live na 21 na ça ba question on a opposé maman André zona parole oui ba Gaulois bien surtout bonsoir bonjour ngana levi hein oui bonjour maman André par rapport à makambo ezoleka je crois que ceux qui les cambo ils allaient qui n'engagent papa Hervé la minute parce que les autres tombent la même la minute parce qu'il y a bateau YouTube
na mokusi ya Claudie soki Claudie nani wana kasi asi afungolaki caméra azoposer la question po déjà balobaka papa Hervé aza na entourage ya mabe mais awa tomoni entourage na bango ya mabe moto azwi contact depuis Kenya atindela ye mwasi basalaka bolongo na bakati. Donc tu peux faire la promotion en même temps aux onyata ye fanjo. Tu peux faire la promotion en même temps aux onyata ye fanjo. Promotion ngoto ko sala ngo album ngo ebimi. Eza na marché ni ngoto solité. Biso no tuna nyoto toza na photo ya papa Hervé à code 16. Motaza na ngote azate. Donc on ne doit pas laisser que tout la boye parce que ce que c'est là qui na ngambo na biso. Na minute quand tout ça bien fait. Donc, un moment, Mobutu, en fait, on doit parler de tout. Na oh, bah, bête Liverpool. Na oh, Fanjaka, moi, c'est mon bal irresponsable, deux fois bisexuel. Nous, surtout, faut te lever l'ango. Nous, surtout. Parce que si c'était seulement papa Hervé, là, aujourd'hui, là, tous les panels devaient être ouverts. Comment on appelle Magali, et puis il y a Garçon et Libandi. Alex, il y a une émission à l'Obama. Heureusement, elle était sage. Pourquoi ce qui est comme dans le monde, oui, Bochika Yango, Bokota Wanate, tout ça en actualité. Non, tout ça va zobate. Tout ça va zobate. On n'est pas bête. Ce qui est comme une toile photo lobé là. Asa deux fois. En même temps, elle a la bassi, elle a la mi bani. Photo lobé là. Asa père irresponsable. Alors on la tatouage à banana ye. Awa azo luka moi c'est pas ça la bolungo na snap. Achindi se na kini kuna na nape azamata. Photo lobé là to senga bangonyo surtout. Na moi c'est na ya china wana te akota kama kamono so kota. La première échec à mobile na ndeye. Faut dire tout. Le département ma finga faut pas bima ya banzebo faut bimisa banzebo. C'est comme ça. C'est tout ce que j'avais à dire dans un carrefour. Ok, merci maman André. La papa, bonjour la parisienne. Bonjour Mobutu, bonjour bande kwa na suba na panel na ba oba na se na ba oba na fenêtre. Bonjour na bino bagulwa. Mobutu na ngana lo babu limbi sanga ndeko na ngai. Oui. Umuni makambo oyo ye nango oyo ba finga kuna ba miniature kuna wana oye la option de distraction. S'il vous plaît Mobutu. Yondo ngo même la option de distraction. Parce que makambo wana azaba mikolo bazaba dilt mutu na mutu a régler problème na ye. Koyela biso suba makambo wana te parce que bato suba baki pe kota bato bazo swana bazaba mikolo so ba ko swana ba swana so na conseil ba okuta na babunda wana koyela biso ngwana ba panel te Mobutu ofu la panel ko lo ba kekinga kuna ba cheki na minute etali biso te mutu na mutu a régler problème na ye ba baki ko yo la ko ni ko mona ka yo kana na muninga te amoni ke ya uzaka na problème amoni ke ya ko tshaba ninga na miniature akene kocha babunda bakutana na nini o bakutani na concert babunda so babundi ezala bien makasi siko likambo oneti ya nini ya nini o ya ifanjo Mobutu yo moko yebi makambo papa Hervé ndenge kendaka papa va me akota prison abiso to mela maite mafinga tango midi poka ko finga o aviola mwana na ye o asala boya zonsa bo atenda boye siko lelo makambo efanjwe bimi namoni muto otako ya kotelemela nga lobalanga ke non yo zolobela makambo efanjwe na distraction namoni ete namoni golo wana ta kotelema o asombelanga telefone na asofutelanga wifi o amemanga na poto ya kotelemela nga loba ke non koloba makambo efanjwe te nga na gauloise makambo efanjwe bimi na koloba parce que bango batika ka faire gola te ti lelo makaba papa Hervé ya Liège bafinga kaka papa Hervé ndenge ba micro wana yokaka te wana o babengaka ba ayokaka te ti lelo basengaka eka ba ya kobimisa na podium ayeba nini te ayebi kolata bafinga katilo do efanjo matokita Mobutu mutao pekisa muto awazati golo awa kotelema na muninga awazati to wana ba département belé bato bali basa promotion bato sala ba ope ba yeko finga efanjo bafingi to tambula bongo po album na mebimite muko ba obimisa date muko album ko bima tochiki biso tozongi mikolo to na actualité te to ko bando loba kaka to ko en tout cas pa ba wangila ba warrior
bokanga motema po tokotika bino te toana bino ka kole serré alors Mobutu ko akofungola biso panel te pona bato bazoswana ba etali biso te wana ba distraction to lembi makambo wana merci na papa nanga azo répondre bino kasi parce que ngai nde nazabo ngape na yosela mutakala efanjo kanti nga na osepela nango te na osepela makambo ezo baba mutakala efanjo nazo sepela nango mais lobi nango teke soki ndeko na biso parmi ba Gaulois ou Gauloises ndeko moko lobi ke bandeko na nga ba Gaulois bobima na distraction na bokota na distraction na teke biso ba Gaulois oto sa na distraction na ke biso sikoyo to ando fungola ndeko to ando finga ndeko wana kote nga na zande yango wana jamais yip ndeko na biso lobi ke ba Gaulois boza to sa na distraction bobima na distraction biso to ando finga e ba ino ndeni ezo opinion na oh dans opinion muta lobi bandeko bobima na distraction bido bo ando finga mbala moko ezala kate